Mbote na bino bandeko ezanga maman Henriette Kilumbu Shembo TV na pesi mbote na babone na nga ba bizu na bino nzamba batela bino abakisela na impliso bosala pona ngai po bimbo bomi abonné na tika ko bosala bino te na pesa bino chaque fois ba bizu awa lelo soki bomoni mama Rita teli bozali pona elubu bino mo boso bomoni elongi ya Thompson bomoni elongi ya poivron vert bomoni elongi ya tangausi ba gukuna bomoni elongi ya gu mususu ya mbisi jimbo kuna bomoni mafuta de sorte ya mafuta na basani mibale awa elubu na biso ezali ndelelo ya Thompson kaka ya kokalinga kolakisa nini tokotia likolo pe tolie balakisaka kaka ata yo oyebi mususu akoki mpe koyeba te bamisusu bayebi kosala batomsa te bande basala yango batamina koyeba na YouTube kaka kolakisaka modele moko te mususu mpe ayebi te ya mwasi yango nde tokotaka tozorepete mpo tolakisaka awa nazokalinga Thompson na nga nalakisaka Thompson na nga ekozika te mpo ebele oyo balambaka Thompson bayebaka bakotia bagu na kati ya Thompson omona Thompson esali nini ye eziki Thompson ekomi noir ole mafuta pe ozi ekomi rouge tanke kala mafuta na mpo okosala makambo mosusu Thompson na biso tosokolaki yango bien tolongoli basalite yango wana na kati ya Thompson na nga natiaki biloko mingi te na kati ya Thompson na ngai yo natiaki na nga biloko mingi te baya mwasi Thompson na nga te nasisi kosokola na zui natiango mwa citron natiango na tuti ai na ngai tangausi na matungulu tangausi na biso yango ya mobimba nga ya moko na saka système Henriette formule Henriette eza nini ya moso na tangausi ezaka cher mingi okomona tamsu tangausi boye okosomba ta na $15 tangausi ekozala ta na kilo ata $30 soki bakitisi yango na tutaka yango na 500 yango na ai na matungulu mpona nga mingi so tangausi na makambo mingi nenga mingi so na matangausi omwana tuti yango na brenda to tuti yango na liboka soko oza na brenda te tomba iloko tobengi machine na zui na tiango na frigo ekangami glace soki naza na besoin ya kolamba nayemba na moko nasopeli soupe wana na Thompson na ngai na kati ya tangausi deja citron eza na kati matungulu ai eza na kati wana yango na kisi tangausi yango na tiaka yango na freezer kuna na congélateur po ebeba te soupe nango na soki na sa mbisi na kobimisa yango na congélateur na zui soupe nango oyo kotika na bomisi na congélateur yango tangausi na kati ya mbisi na biso pe totiaki jimbo oyo eza penza jimbo penza ya mbisi yango oyo ya nyama pe ezalaka totiaki na kati ya mbisi na biso totiaki muskade moke totiaki nini nani oyo goût ezali akopesa couleur goût ezali kaka kopesa mwa ba ai susu mwa céleri ndeko kalinga yango na mafuta oyo mbisi na biso yango oyo tosali yango bomoni mbisi bonga te ezala pembe to nyama nga pesa na sepelaka te so nazokalinga ta kotumba mbisi fo ezwa mwa couleur yango nde ezwi mwa couleur ya rouge ya goût oyo totiaki ya rouge ezali awa yango nde totiaki awa pe soki na sisi kokalinga mbisi na ngai na kwa kosala ngo na matungulu na poivron totia mbisi po na sina tiaki mafuta na ngai na moto baya mwasi mbisi na ngai na kolamba ngo yango ya mwasi mbisi na biso yango oyo bomoni epesi mwa couleur metiki supu ya tangausi totiango na moto yango oyo mbisi na biso yango oyo eza 4 parties eza 4 parties bien calculées na kalingi yango mibimba mbisi na nga wana natie na moto ya se mpo na nini po te ezika te po te mafuta ebeba te ezika te mafuta ebeba te yango neti na tiango na moto ya se kozalaka te soki ozokalinga mbisi ozwi tala moto ya makasi tala bagu bakisi baseleri bakibe en tout cas mpo na ngai naza mingi fa na bagu te lokola bakibe magi bagu mosusu ezopesa maladi eza bien te nasalelaka mingi bio na bio oyo nouveau né bio na bio nde nasalelaka totie mbisi na biso yango wana na moto awa supu na biso wana ya matungulu ya tangausi ya ai na kobwaka yango te
nakoya kosala soupe oyo nde ntango mbisi ekobela ntango nakosangisa yango na poivron oyo poivron nyonso boyebi oyo piment vert na matungulu nakoya kosopela yango likolo ya mbisi mpo ya mwasi mpo soki ozokalinga mbisi ebongaka mbisi ezala ya kokauka te ezala na mwa eloko moko ya ezopesa mwa chilengi. Awa sikoyo oyo supu na biso ya tangausi ai matungulu oyo totiaka yango na frigo nde esali boye na tangausi na biso tokosala yango sikoyo na mafuta nakobwaka yango te yango nakosala yango nete eza mwa supu moko moke ya kobwaka nakosala yango na l'huile d'olive nakosala yango na l'huile d'olive ekoki ezaka kokalinga kosopela likolo tozongisi ntango mafuta na biso sikoyo awa tokoti sikoyo na poivron ntango tokokalinga mbisi na biso yango wana kuna na moto ntango tokokalinga mbisi na biso ebeli tokotia yango na sani nango sani oyo tokopresente yango wana bomoni oyo nasalelaki supu neti eza plat ya kofongama yango nde sikoyo nakotia mbisi mpo ezala estetike emona na kitoko nakosangisa sikoyo ntango nakolamba poivron na ngai na matungulu totie matungulu na biso yango matungulu na chawa matungulu na chaba ya mwasi yango nde tokosangisa yango na supu oyo nakosopela supu oyo kuna na kati ya nzungu wana ya muke tokosopela yango na kati ya nzungu wana ya muke po te ntango ekobela bokomona ndenge tokoya kosangisa yango na mbisi na biso mpe yango wana ezokalingama na moto moko ya respect moto moko ya simple moto moko ya tendresse moto moko ya douce ekokalingama kitoko tina kati ekozika te mpe mafuta ne kotikala nakoki koya kokalinga yango na mbisi ya mibale nakoki kosala yango mpe eloko mosusu baya mwasi kozikisaka mafuta te ntango ozolamba otie moto soki 100% ya moto ozwi mbisi otie mbisi oliebela na kati mbisi eziki libanda esenti kobe yo obi na kati oliebwe makila no yebaka mesira kotia mpo okalinga mbisi po ta mbisi na biso yango wana ezokalingama kitoko sikoyo nakolakisa bino sani oyo nakopresente yango bayambo sifo tozala mpe na basani biso balambi tozala mpe tokota te na baseke nani babengi tombola to na kati ya magasin osombi sani oyo banakopresente biloko yango wana basala nasaka nango ata 4 ya minene mpo ata ntango afete olambi ozwi opresente yango ata 4 sani moko 4 sani nyonso eza kitoko mingi mbisi na biso yango wana na moto bopesa ngai 15 minute nakoya kolakisa bino volume te ya mbiso ndenge kobela na ba oyo ba nani supu wana tangause poivron na matungulu ntango ekobela bokomona yango ndenge tokoya kosopela baya mwasi naza na mingi ta koloba na kopesaka conseil bokotakota bomi abone epa Henriette Kilungu Shembo TV masolo eza kitoko bokota bomi abone oyo bozokota na YouTube bofinga botika kofinga makambo bandeko bazosala ezosepelisa bino yo soki oyeba kolamba deja Thompson mosusu mpe ayebi te ntango akosala akomona ngai akodécouvrir bianga mpe fona sa système wana toza mokili munene toza bato ebele na mokili bamisu bamonaka bamisu bamonana nanu te ntango epa kozwa mwa ide oyo akosala pe famille bakosepela ata la modèle ambisi na ndenge kobela nayebi bien boyebi yango ebele bayipi ebele pe bayebi te baya mwasi bokotaka kotaka kofingaka te bokota so bomoni défaut opesaka conseil omi abone opesi conseil bino bapapa bamami bima bozofingaka bato na YouTube mi bazosepelisa bino te bazolakisa kolamba eloko mosusu ozalaki nango posa ngai nazalaka so nazotala télévision ata moseka nazotala nde balinga bazolamba omamba moko naoki posa kaka nalamba eloko wana tina ndenge na koluka biloko nyonso balambelaki nalamba eloko wana ndenge moko na bino botalaka te kaka kotala bokotaka mpe bomekaka oyo baki maso mpenza aza na loboko alambi yango simple me kitoko ok merci nga mpenza tangawusi mpenza nazangisaka yango na mbisi te eza kitoko mpe ezaka kisi mpe eza kitoko ok bokolanda ngai na volume d ntango biloko ekobela bokolanda ngai awa tongana kaka kobalola oki kosala boye pe ozwi otie mwa vinaigre moke soki olingi me nga nalingi nga bavinaigre te nalingi kaka ekalinga me bongo nakobwakela yango na kati ya mbisi ok mbisi na biso yango la si abonnez-vous
papa mama ya mosi bonga boyo zanga kozanga te kota yo po olambela famille Silba abonnez-vous